ndenge na lobi eza musala makasi. Vous savez toya ça fait maintenant 4 mois depuis tozali mais ezalaki mwa bapetite moko ya malamu te oyo esi bamisanaki nango mais ndenge na lobi ke topesaka non conseil à tout moment nazomona quand même mwa amélioration ezali mais mosala eza nano mwa makasi donc yango nde balobaka ke chef malamu ye moko nanu apesaka exemple. Donc, raison pour laquelle on dit que nous avons un terrain, nous avons un combo, nous avons tout ça. Juste pour nous repérer ça, image de la population que nous avons une salité zéro. Par travaux, il y a réhabilitation, il y a principal oyo. Et ils ont qui ne malin. Mais nous demandons à ce que les gens qui aident biso à penza si ça n'a nos principal oyo. En plus les promos aussi éclairage public. Aujourd'hui les lots n'ont pas cannabis insécurité comme vous appelez parce que l'éclairage public est zaté. Kinkole notamment éclairage public est zaté. Ce qu'on dit que dans l'aéroport, Oyati Kotobo, l'éclairage public est zaté. Donc c'est ça aussi qui est à la base beaucoup plus d'insécurité aux oreilles dans la commune en Lance. Il y a un gouvernement, que ce soit national ou provincial, mais quand nous sommes impliqués cette fois-ci que Bazongi c'est la mission d'un éclairage public à Kinkole. Notamment dans la commune. Salongo ya lelo eza poto bongisa commune na biso pe quartier na biso ya parce que toko tika ngo parce que yango quartier maire toko tika ngo salité te tandis que biso tona misika mais faut to ya ko sécuriser bango en tant que na mokonzi na biso Bumesengo oyo aza ko représenter Werner en tout cas faut to ça musa po commune na biso la propre en tout cas na oyebisaka bana ensele nyonso tout autre la kasima ya Bumesengo na biso lolenge ye pe azalaka nsima ya papa Fachi Beton ya gouverneur na biso tobongisa mboka na biso ezala toujours propre. Oui, chef de quartier adjoint à Harare na ngambo ya aéroport appartient Air Force ti kokoma na mai wana ya carrière message topesa bana seleza sens te tolanda mokonza moka ndenge atina ye message pa gouverneur atina message pa na bourgmestre ayo osangisa biso gouverneur biso il faut totombola ye biso tola quartier moko à caractère militaire c'est-à-dire Harare oyebisi mutuka sala salongo azobude azobisaka eno ngamwa sa soda c'est-à-dire so bourgmestre akoyede biso bourgmestre sozoyoka ngai sikoyo ozoyoka nga ozomona nga na écran yoka ngai bien komona nga ndande chef de quartier adjoint Harare ozoyebisa mutu sala na mosala tikala na makambo mosusu moto oyebisa oke no nga soda